ba mama to fanda te. Bébé quoi. Chaba Kasongo Shakira Beton. Oh oui, chérie, mon bébé, oh là là, bien. Irène Masendoki. Mon perso, mon satiro et la takalia, Siange Katana. Nabituma Basua, Yobundi Sangaïa, 5 ans. Jamabama, la modèle, Tina Famia Ibe. Masendoki, Enakoma Kubanga, oh. Tisha service, a service with a smile. You need it for baptême, anniversaire, mariage ou bien à l'occasion de rien. Azawana start a service na tokos. Ayebi ko lamba. Mère ba benga ke mère le boko parce que musala na propre surtout bonzambe. Donc tant que biloko vitamine ya bakambu nyonso. Donc nazo ko ebisa de kolangai o komi tumsama o na zika o na luka mutala mbelangai. C'est fini. No more tears, no more cry. Mère le boko Tisha service. Yoka a service with a smile. Mon service ya koseka. Donc il y a senti joie, hein? Donc azana pona bino pona biso banson. Ngana lobi pona yebi loboko ya mama loboko. Baza mingi te. To mona ba traiter pa ya alami pela libala na yobiloko kokite mais ya yeza toujours extra. Donc merci Tisha loboko service c'est vraiment eza always on point. Hein? Qualité, hein? Goût. Tika. Yango ndeleki. OK yango. Bonjour, bonsoir, Nabamuri Zinyo Soba Misana Kolanda, Irène Masiendo qui TV Identité à Bundes, oh maman bino la cabino kakaba, histoire vraie pour essa la bino bavre makasi, Nabanda Kunabino, partout vos alignes na lobaka nzamba lola, apambola bino, abate la bino, pour na patience, na fidélité, na confiance, ndenge bozelaka masolo ya Irène Masiendo qui essa la vraiment bien makasi, yango to ebisa kabandeko nyonso bazolanda biso partout, ba oh nanu ba sabona na sitiote Irène Masiendo qui TV, bo s'abonner au site ya maman abino biso to betaka masolo ya solo to betaka aubergine te to sela ka proverbe 19 et 20 posunga yo nanga na suite ya vie bande ko bolanda ka mama Irène namika ko expliquer bino eloko moko mama Irène abetaka masolo pona ko sambisa batute masolo tozo beta bande ko nanga soki mutaye ko senga conseil ndenge bino ba murena ba murezo bolanda kanga botiaka ba commentaire et pambola ka bandeko esunga kama kasi vike na kilelo batu bakoma kuboya kobeta masolo na bangi pa batu kisongi ekoma ko enregistrer makambo ekoma a préférer aya kobeta ni mama Irène Masiendo qui parce que biso totangaka na biso komba mututi mais toyaka na ba sujet ezali vrai ndekwaye ko senga conseil ndenge na tongo o rapidement pona kuswana bino ezali kambunini ndeko zolandanga partager lisolo oyo ce que sisi kotala yango tindela ndeko mususu pe na se bwakela biso commentaire nzamba lola akopambola yo parce que kamna na loba eza makambo yo salama na communauté moi mingi yava ya kobanda nazo pesa mama Cornelia Lutadi la moi na télé si moi sa tata na kati ya bundes ba bisou balobi umela Grace Light cosmétique yo mtolingo bomisa loposo ko hésiter te benga biso okosipila pe nazo senga na bande nyonso balandaka mama Irène Masiendo ki boyebisa bana bakende ko s'abonner na apprendre comme Albertina ezali site moko ya YouTube ezo sala makambo ya kitoko soko betikaka apprendre comme Albertina akobima s'abonner na site wana nzamba lola akupambola azola kisabana kolamba kotanda bambetu kosala misala eza site moko ya kitoko merci na mama bibishe mwanzambi et uno en direct des 001 BBC de moi-même tobo sanitaire Willy Moucheni code mboka code de mondial merci na yabe ya Zakari Tulomba mwasi kitoko petai mami la plus belle na kata pana mabalobi wumela ya na ngamoko topesi merci na Fifi Tomo la japonaise maman na Erastine na kata Bundestantine voisine
ba mourir ba mourir mama Irène Masiendo ki ayaka boy liso na ko betela bino eza liso ende ko moka mwasi abenga mama Irène beta liso nanga eza mulaite mais senge nanga conseil na ba mourir na yebi kolobaka couple tokos ezaka na Londres Béatrice c'est le kilo ya Messi fils c'est le kilo couple tokos na kibonzambe esalaka biso bien basi wan lokwa balanda ko bakoma bapesanga conseil na mama Chantal Vita na kati ya France mama Chantal Vita na kati ya France umela Naomi Mouinge ya papa de Gaulle na kati ya Luton ma copine de longue jambe ba mourir ndeko abi mama Irène naza libala na botina mobali bana to vandaka mais eloko na ko singa conseil na bato na lingi na divorcer na ngai mais nazo sila mayele po ndenge balobaka soki ozaki na libala liboso simbaki te okene ya mibale simbite ekoma lokola ndenge na yo mama Irène naza na mwana moko na botaka liboso avant na bala mobali oyo na ko bota mibale na bano na komo lokola na bana misato mama Irène problème naza nango considération na libala nanga ezati naza lokola papier naza lokola iloko te mama Irène na ndenge nini mobali nanga ayokelanga te bosunga ndeko bopesa ye ba conseil bokomata na si te plaît nzamba lola opambola bino aye ko betela mama Irène poza na posa lisungi mama Irène nazaka na mboko na vandaka naza na camarade te na vandaka na mobali na bana problème nanga ezani mama Irène mobali nanga soki bato libanda bayebise makambo mobali nanga oyoka mais soki nga lobi na ndako ata na lobi ndenge ni mobali nanga ayokelanga te andimela apenga te soki nazalaka mwasi manda kokosa ye liboso nako comprendre peut-être nazalaka lokuta yango na bebisa confiance na mobali natikala kokosa ye te mama Irène surtout ba famille na ye soki balobi likambo po na nga mama Irène loki sukisanga motema mobali na ayoka o famille na ye balobi naza lokola papier mama Irène nazali na bana mibale nyonso nazomona nazokufa nazosupporter parce que mama Irène nabalaka liboso mobali tokabwana natikalaka na mwana zaka na 4 ans lelo mwana zaka na 4 ans koma na âge ya 17 ans naza déjà mwasa mokolo na boti ya mibale oyo na ndako ya libalo naza nango ya mibale na bana deuxième république mama mwana mobali oyo nayebi te mama Irène na sala eni nazo souffrir soki bato bamonaka na libanda ke mwasi abimi azongi ezaka po mokili monake nazaka na libala mais en réalité on nazomona na kati ya ndako ya libalo mère nakosa pe crise ya AVC nakobela pe tension nakokufa skondeka toyokaka somera so libalo ekufi susu bato baoloba ke ya liboso ebebaki ya mibale ekoma lokola ndenge nanga mama Irène tunelanga conseil nandima na souffrir na sambwa to na vanda na mobali oyo problème ni tozwela mama Irène ndeka na uti koloba soki bato balobi likambo na libanda ye ayokaka mama Irène asolisanga te ata kotunanga idée tosala nini na ndako atunanga te mama Irène libala tovandaka projet eza te mama Irène naza lokola zoba naza lokola papier problème na ye kobeta lisolo na senga conseil ya monene kwelinga pona suka motema mama Irène ndeko na mwasi azala na mboka abota bana mibale nakutanaki na neve ya mobali nanga mama Irène tokutana neve ya mobali nanga bazalaki na baninga na ye mibale mama Irène bazolekana bakongole mpe bana nga namonaki bango te nga azalaki na mwana moke ntango namoni bango abi aye kutu mutu abandenga bi bonjour tantine bise bonjour ya ça va lobi ça va mwana mbali wana aleki neve na leki neve wana aza mwana moke aza na ba 16 ans nga deya na mwana botel buso aza na 17 ans aza lokola mwana nga na koyi kobota aza mwana semiki nanga tozakani awa mama Irène baleki na bakamarade na ye na nga na ndako na vandi papa pa ye na bosana nko seke na kutangi na neve na ye bolanda sui na bokebi mama Irène lobi nange landi leki na bengi ye neva ke koyebisa leki neki akutani na tanti na boko pese mbote lokwa yana lukela nga ba problème ayebisi mobali ke mwasi na yo mwana nga sali nini amoni mwana nga boko apoko pesa mwana nga mbote mama Irène diku mobala banda ko finga nga na kati ya ndako pona pesi nevene ya 16 ans mbote te mama Irène na suki motema na se défendre abi oui na mona ki bango te mais mwana mutabande ko pesa nga bonjour na zunte bonjour ya ça va bi opesi mbote te bosoli total lokola papier nga bi c'est faux mama Irène mwana mobala bandi ko finga nga eboti ba problème na bengi na semiki na bi mama oza mwasi oza na libala bakomba boye na sala bino nini na libota oyo na mwana moke lokola neve na yo pesa ngai na sola na ye mama mwana anazogangelanga oui tantine opinga mbote te pourquoi soza pomi na mama ya pomi na ngate mobena voilà mwana mama Irène na mwana moke ya 16 ans donc naza na valeur te mais nazolanda masono zo ya kobeta ndenge nzamba zobundela bato ba mama toza toujours na vie de prière
Mama Irene, na ebisi mobali nanga, mukolo kutana mwana mama Kingandi, tu na ye, bazala ki na ye. Moko na ye baki camarade nete, mais moko na ye bina mama na ye. Mama Irene, makambo oseleka. Makambo oseleka, mama Irene na suki mutema. Nzamba ya kosalanga grâce, dimanche passé na gare na kutena mwana sero bazaki na neve nanga. Na tuni nga bien, aye na bisi ya mkoto kutana na pesa rambo tetabite. Biso tolobaka no bonjour tantine. Yo loba ki ça va boza bien otuna ki biso santé. Pourquoi bozo tuna tunanga parce que mobali no pa benga kinga tuninga soki opesa ki biso mbote na yebisi bango ko pesa ki biso mbote. Mais bazo kwa to pesa biso mbote pona nini mama Irene ni moni salite. Donc tina yebo sonke na pesa mwana mbote mbaye danga tikali kundima ngate ba tuni neve na bango bozaki nanani neve so to na camarade nga Kingandi ba bengi camarade ya neve na bango mwana mukio nga na kobota. Camarade ya neve mrabi non tanti na pesa ki biso mbote. Mais tant camarade neve peut na pesa mbote bazongi pa na ngate ba yakobisanga ke camarade na lobibo mama Irene na lembi na za na valerte. Na zongi na ndaku national mbapa na sala yo nini. Yo benga kina camarade ya neve no bana 16 ans. Nazana mwana ajwana. Mama Irene, mwana nanga yoki. Mwana nanga siliki abi mama bongo te. Na bana 16 ans naza mukona bango pourquoi bando tuna koma kambuboe. Mama Irene suki mutema. Tango mwana nga bandi ko vandi sanga pesa nga ba conseil mama non eza respecté pona yo. Mama Irene mi moni salite. Na eko swana bino busunganga. O babo makalibala pone kobo bata ba conseil ba Bill Gates ba sero ba vandala mabala ba 30 ba conseil pambala babo makalibala te babo makalibala kaka pone kobo libala eza pasi mama libala eza pasi soki otiki ya bisengo ke kufa libanda mengana zo kufa mama Irene bo pesa nga conseil na okende mulaite pesa pe mibali conseil be ba ko considérer basi moi si oto pesa ke ba million te considération mibali loko bozo bosana moi salinga ka valeur. Moi, c'est nga kaba honoré. Moi, c'est nga kesika vanda se sentir kaza reine. Moi, si so pese maluba kitoka to pese ba million te love ko zala bien. Ba tonto congolais bozo kende bozo bibisa maba na facilité. Ba neve, ba famille, bazo kota na ba love ba tout c'est bizarre. Moi, ça suki mutema considération ezate. Bo pese e conseil. Est-ce que bo rappelle li bala posa na considération te. Bo malba po mbala zo peso mbongo te. Bo malba so mbala zo sano makamba mama na papa bien te. Bo malba suki mobali. Abimi libanda zu moi sito moi c'est mi bande bogoboyana mais moi c'est que le ba yelinga malibala pour considération ezate ba papa bozonga giga bozo baby sa ba love ba couple zo panzana pour na ba neve ba nièce pour na ba famille ba papa beaucoup regrettaka un jour ba na bino ba ko boka mabango moko sans papa mais ba nièce na bino ba ozana ba tata na bango na ndaku ba ndeko na bino ba lingi bino te bazo baby sa vie na bino ce que za mona mobali ndeko na moi ça za contre mariage na yo solo la na ye loba ninga na zaka contre beau frère ou bovanda nité aza papa ya baba ya ba neve na nga na ba nièce na nga yo pesa les forces à la bien na mwasi na nga po ba na nga ba bengo tata mwasi zwa courage sola na ndeko no tozo kende mabe na communauté kitoko ata mokete ndeko yeko senga conseil bo pesa ye conseil ba mourir na ba mourir to comme na biso vraiment na suka nzamba lola pambola bino po na patience fidélité confiance ndenge bo benga mama Irene Masiondo ki bo pesa kama solo bo lembati na ba témoignage tozo zela bino to betango po na kosunga communauté to sela ka proverbe 19:20 ba to mingi bazo kufa na ba tension ba souci ba ko beka masolote bazo ko enregistrer bango boya ko se défouler na Irene Masiondo ki TV to tanga komboti meto beta lisolo to kutani mbala sima bisous bye yogurt oyo ezosunga batu ebele mama Rosette Bikulu ayebi biso sango ya yogurt oyo ezosunga bandeko mingi oyo basalaka sport yogurt esalami na ba graine ya ba fruit nyonso toliaka na mokili ndenge tolobaka mikokoli lokola mokokoli ya manga ya avoka bambumu ezalaka na mondenge bakaka ba mikokoli ya ba fruit nde basali mélange ya yogurt oyo ezosunga bandeko oza na cancer ozoleka na traitement na ya chimiothérapie liaka yogurt oyo ezosunga po ezosokola makila oza na problème ya foie ya ba rein olingo bongisa makila liaka mingi yogurt oyo soki oli etika ndambo soki poza na problème ya po bana oyo bamitungisaka problème ya po bambume ezobima na nzoto ndeko nanga okoki mpe opakola yango bandeko na biso basalaka sport olingo ofimbisa nzoto obongisa
makila na yo bandeko ya sport boliaka yogurt oyo pona kozwa yango numéro ya telefone yango wana ya mama Rosette benga sala commande ya yogurt na yo partout ozali ekoya nango na poste yogurt oyo ndeko nanga meka potatola mama Rosette umela balobi benga na numéro wana ekosala bien makasi yogurt